Nani abosani que ba Rwanda ba kotaka na changu. Yende mutu alingaki asala coup d'état na mboka Congo. Nani abosani que James mutu imposé biso ba Rwanda bazali na armée Congo lelo. Nani abosani que James azali parmi batoyo ba organizaka liwa ya musée. Nani abosani que James azali moko ya ba Rwandais balingaka République démocratique du Congo te. Comment expliquer Dirkab ya chef de l'État accueilli na Rwanda a lobby accueilli na fête ya camarade na ye James. Nani abosani crime James asala na mboka RDC. Na yango tozo senga président de la République et loko ya liboso tangu tolobi ba infiltré rwandais. Tozo senga yepo aluka lolenge nini a se débarrasser na ba infiltré rwandais nyonso yo bazali na mboka ya RDC, y compris Dirkab na ye. Tobungisi bandeko na biso boni. Tozali na ba fausse commune boni na mboka RDC. Jusqu'à kapona ndeko Kabila atika bokonzi. To se retrouver lelo na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir en tant que président de la République. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, okate linga lingala. Bandeko, misuma ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oye pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, kwete mokolo kobela, misuma ezwa soin ye. Ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Ceux qui malades na yo ba koki ko traiter yango na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na ba mboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na ba mboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na ba soin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na pe Gomia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, kweti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Patriote, estimés journalistes, chers camarades et très chers compagnons de lutte ou de mouvement citoyen, à vous tous qui nous écoutez de loin ou de près, sachez que l'alternance à République démocratique du Congo, qu'une partie des marionnettes veulent célébrer ce 24 janvier, n'est pas un cadeau d'un individu ou d'un groupe de gens, mais le fruit de tout un peuple. Car aucun Congolais digne de ces noms n'ignore que cette alternance est obtenue par la lutte qui nous a coûté plusieurs pertes de vies humaines, à savoir Floribert Chebeya, Fidèle Bazana, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Mamadou Ndala et tant d'autres. Ne pas fouiner le passé, c'est bon. Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais sachez bien que le tapis rouge que vous utilisez aujourd'hui, les honneurs et autres avantages que vous avez aujourd'hui, c'est grâce au sang versé par les compatriotes. C'était une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation
des crimes à l'Est, la mauvaise gouvernance qui avait plongé la RDC dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président, nos blessures sont encore fraîches et douloureuses de voir aujourd'hui votre DIRCAB, Monsieur Vital Kamerhe, qui a oublié les crimes commis par James Kabaré en RDC, bien sûr, pour faire de lui son ami. Et quand est-ce que cette amitié a commencé? Mes chers compatriotes, je vous présente en bref James Kabaré. C'est lui qui avait amené les rebelles à Tchangou. Vous tous, vous connaissez l'histoire. C'est lui qui avait assassiné Mouzé. La mort de Mamadou Ndala, pour ne citer que cela. Qui oubliera enfin les crimes du régime sanguinaire passé? Qui oubliera les crimes de James Kabaré en RDC? Qui oubliera les cachots où fut brutalement jeté ceux qui dénonçaient les massacres de Beni, Butembo, etc. Nous disons non à la balkanisation de la RDC. Nous demandons que le 19 décembre soit une journée nationale de martyrs de l'alternance. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se débarrasser de son DIRCAB. Au cas contraire, le peuple va se prendre en charge. Excellence, Monsieur le Président, notre silence ne signifie pas la faiblesse. Malgré les gigantesques moyens mis en place pour balkaniser la RDC, le peuple congolais sera toujours prêt à mourir encore pour la terre de nos ancêtres. J'ai dit et je vous remercie. Sonyoso. Tobandi eloko esangisi biso mokolo lelo ezali par rapport à l'alternance. Oyo groupe yaba individu yaba malfaiteur balingi basa campare nango ekoma lokola ezali cadeau ya mouta aye kopesa biso alternance. Soit ya kamwa équipe moko boye nde basangani po bapesa biso alternance. Yango totalisi bango ete soki lelo tozali na alternance ezali effort ya peuple congolais. Ezali kadote. Tokufi boni. Tobungisi bandeko na biso boni. Tozali na ba fausse commune boni na mboka RDC. Jusqu'à kapona ndeko Kabila atika bokonzi. To se retrouver lelo na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir en tant que président de la République. Kaka na likanisi wana tozotalisa mwana mboka Félix boy. Bato basali po ete lelo obanda ko se kotambola na tapis rouge. Obanda ko zwa ba honneur na ba avantage bisika nyonso babanda ko benga yo président de la République ezali peuple congolais. C'est-à-dire au koki kozala serviteur il y a un individu. Ozali serviteur il y a peuple congolais. Na yango tozo senga président de la République et loko ya liboso tangu tolobi ba infiltré rwandais.
tozo senga ye po aluka lolenge nini a se débarrasser na ba infiltré rwandais nyonso yo bazali na mboka ya RDC, y compris Dirkab Naye. Comment expliquer Dirkab ya chef de l'État accueilli na Rwanda a lobby accueilli na fête ya camarade Naye James? Nani ya bosani crime James asala na mboka RDC? Nani ya bosani que ba Rwanda bakotaka na changu yende mutu alingaki asala coup d'état na mboka Congo? Nani abosani que James mutu imposé biso ba Rwanda bazali na armée Congo lelo? Nani abosani que James azali parmi batoyo ba organizaka liwa ya musée? Nani abosani que James azali moko ya ba Rwandais balingaka République démocratique du Congo te? Excellence, Monsieur le Président. Ndenge nini tokoki ko se retrouver devant Dirkab Nayo azokende ko plaider pour une invitation, c'est-à-dire chef de l'État a regretté pour nini James atindela qui est invitation te? Monsieur le Président, est-ce que zali sous forme à ko humilier yote? Nous, en tant que peuple, bato va considérer le comme la président de la République. Tozo senga yo boui. O se débarrasser na Dirkab Nayo na mikolo muke. Pambate peuple congolais à se prendre en charge. Merci. On ne peut pas célébrer la journée de martyr, j'ai bien dit, la journée de l'alternance non plus. Si aujourd'hui nous avons célébré les 4 janvier plutôt, c'est les jours que le martyr, les Congolais, s'étaient pris en charge. C'est les jours même qu'on avait assassiné les gens. Donc c'était en 1959. C'était avant l'indépendance. Si nous demandons le 19 décembre, ce n'est pas le 19 décembre 2019 que Félix a eu le pouvoir. Non, c'est pour célébrer le jour que le Congolais décidait de mourir pour leur pays afin d'obtenir l'alternance que nous avons aujourd'hui. L'alternance, lorsqu'on dit de l'alternance, on ne peut pas dire l'alternance sans toutefois souligner aussi que nous avons perdu nos compatriotes afin d'avoir cette alternance. Quand est-ce qu'on avait tué ces gens? C'était le 19 décembre. C'est pourquoi notre mouvement demande à ce que le 19 décembre soit une journée férié qu'on va célébrer le martyr de l'alternance. Deuxième question, JT déboulonnage. C'était en lingala, oui. C'était... Bosso, ce qui retombait zalaka malamute, tolinga tozalana Félix était. C'est parce que Batouana bakufaki na position de Kokabila zalaki nango, alinga yatika bokonzite. Alinga ki afanda wana lokola mboka ya tata na ye, ya koko na ye, ti na ti. Ezali po bandeko wana bakufaki, pression elegaki makasi peuple congolais to telemaki ensemble, Batouana bakufi le loto komi koloba alternance. Que le loto komi ko se retrouver au côté ko critiquer président de la République Nanzela, aux alliés interpellés par la police. Que les autres commis qu'on se retrouve même dans le sous-commissariat, comme ils peuvent critiquer l'œuvre et chef de l'État. Les alliés parce que Bandeko wana bakufaka, les alliés parce que l'Itouana c'est-à-dire il y a le changement. Les lots toyebaka gombe nani abandaki ko sala action na ina gombe.
non okende kaka manifestation na Gombe. Ok, nani abandaki ko réclamer même la RT les lots après alternance. Les lots comme se retrouver même RTNC chaîne nationale et comme il marché et comme il réclamer, c'est-à-dire na ebité lo lengeni na koki ko bakisa lisusu ezali moi ebele soki to bandi ko lobango lelo to ko mape lobi na problème e wa basango na banzi que ozalaki na bisoté permettez les termes na discours ou bien un message na biso to souligner problème à Ngombe te. Ngombe ce n'est rien. Ce qui ont sali $500 multiplié par 30 et sali $15,000. Na $15,000 ce qui ont longo na 15 millions donc sali lango le côté. Donc c'est 10%. Akamati 10% que kopesa nini na. Mais problème to lobela ki yango yo. Quand est-ce que ndeko Kamere, parce que Yemoko a lobby l'ami. Quand est-ce que Babandi amitié na bango? Soit, Tangu, Yé abandaki ko sala ba manœuvre nyon se wana bazalaki ensemble. Selon biographie, Oyo Ndeko Kamere ba présenta kaye, atanga na Kasai, atanga na Lubumbashi, atanga na Bandundu. Yemoko donc atangi ba province nyonso. To yebite soki classe na yango et bandaki ko redoubler classe to yebité. Il y a les lois se retrouver parce que pour maîtriser même langue, c'est-à-dire aux autres qui tont. Tous exemple terre à terre et abiso bateau tous à la bangala te. Avant maîtriser kolobata mo muke o to koloba awa ils ont qu'attendre une année pété. C'est-à-dire qu'à chaque province, a que combien d'années. Et puis, nani a bandaki ko tindelaye billet, possibilité wana, ezalaki yanani. Ceux qui ont talibien, en d'autres termes, c'est parmi les infiltrés de la R. Rwandais en RDC. Alors, tant que vous avez un message, na zongi sio mwana mboka que na lobaki na tangaki problème à Bangombete. Na lobaki kaka ba expliquer biso de deux ndenge ni no kende ko créer relation parce que ba lobi non to bandi relation amicale na biso le loté ba lobi azali camarade na ngai c'est-à-dire relation na bango wana et umeri même tangu James abandaki ko sala ba crime en RDC même tangu ba ndeko akufaka na S ayebi parce que za camarade na ye eza lokola biso nyonso awa na kati na biso pur camarade na yo ata soki lelo oke kolinga likangu yeba ka koyeba c'est-à-dire ba crime nyonso ya James Kamere ayebi yango. Voilà na réponse na mutuna utaji kotuna ngai. Je ne sais pas si on peut continuer. Ça va, on va Didier Kikou. Na mutuna na yo eloko ya liboso tokoki kotanga kombo ya mutu po tosala kombo te bato balingaki basala kombo mais basalaki ba vidéo sexy salaki succès pona nini tolingaki pe tolongola bilamba to se retrouver to filmer atana mwasi to publier na réseaux sociaux pona yebana te. C'est-à-dire nous avons eu le temps ezali ba famille oyo biso totikala kozala lokola mwana mboka Félix était. Mwana mboka Félix akendaka na ba famille wana avant zwa bokonzi. Tango azui pouvoir na ye ti lelo to koloba awa atikala kozonga na ba famille wana te. Ezaka lokola ba député misusu bino boyebi. Banda ba vota ye atikala kozonga na base na ye te. Akoma na mutuka climatisé abosana esika bandaki kosenga voix azo solola na mama au fin fond abimisi mwana malamu ndenge moko na ndeko Félix na ba famille ba victime atikala kozonga te. C'est pourquoi bien sûr azali na charge munene il faut to sungaye par ko interpeller
Yemoko alobaki ako ceux qui bolanda kinga bien alobaki ako finete. Mais total isaki était bien sûr ton dimio finete. Mais kobo sanate que ceux qui osa ici kawana c'est parce que peuple wana. C'est parce que bato wana ba kufaki. Même étant wako tambola na tapis rouge. Ngana lingaka na lingana banda ko interpeller mikolonyo même bande ko na biso yo ba inia Congo indirectement bala tipo so ya IDPS ba lingaka ba critiquer Tshisekedi te. Mais ngana lingaka tangu nyonso ya sali mabe atamboli mabe na tapis rouge abitie lokolo libanda lobi non président sala kere de sorte que mbala sima bongisa. Na lingaka ko critiquer e bongo. Na tangu nyonso akotambola na tapis rouge na lingaka abanda ko s'interpeller ne lokomoko. Habitant azonyata moni rouge wana il faut mona kango makila parce que to kufie belé za makila ba congolais donc anyata kat même tango azotambola wana ayeba tango azonyata boye asimagina kana tapis rouge que tango anyati eza lokola nzoto ya mutu et sans makila ndé rouge wana. Je pense à partir de ça à kobosa na peuple té de début loko belé na ba intervention il y a janvier 2019, na lobaka boye. Félix Tshisekedi ata lelo ozu pouvoir. Kobo sanate o se trompete tapis rouge ko sa yo pété. Ya obanda ko se contenter na sécurité na yo. Sécurité à liboso c'est le peuple. Peuple wana nde bato ba kufaki. D'où il faut toujours au kanisa peuple wana. C'est-à-dire biso tozalaka isika wana. Makambo bozo soulever na ebité ceux qui to kolubango ndenge nini par rapport ya na yoka ki ozoloba il y a alternance avant alternance. Deuxième question c'était oui parce qu'il y a peur de famille à caméra na moi c'est pas avec des cabinet na Congo na biso o ya kito sala kuna avec makamuna ye en tant que père de famille responsable ake makamana na kopesa yo e ya no boye na mukuse tango akendaki biso tozotala nini tozotala azosala nini na mboka Congo objectif na ye eza nini musala na ye eza nini na maloba na ye soki akendaka akitaka participer à l'objet na le côté à celle de côté. Mais pourquoi? Permettez, j'avance. Imaginez-vous tant qu'il y a quelqu'un engagé chef de l'État à l'objet boy. Parce que na habité ceux qui bande ko belé balanda qui était. À l'objet boy. Chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo azo regretté pour nanini ndeko James Rwandais, James Kabaré, atindela qui est invitation T. Un président. Boyokanga madame. Président Nabiso azo regretté. Pour nous akenda qui na fête à Rwandais T. D'abord ça. Tango tozo yoka awa. Na ebité ndenge ni boko benga. Yami balé tango alobi aza amina ngai. Bien sûr, tant que crime, parce que l'ami d'un voleur, c'est un voleur. Et puis, comme il y a caméra, nano, bossi boyo kango na Congo. Voilà. Mission na ezanini, c'est pourquoi et les intéressés biso ezanini. Tokoka ko identifier d'abord caméra, c'est même la fois passée na lança que le combattu et belé va comprendre qui va te trahir. Il fallait qui to identifier qui est l'infiltré Namboka na biso Congo. Félix Okamati Dirkab Rwandais Oche Sikawan. Et là comme musée à l'Obaka Boy, alobi les Rwandais au sommet de l'État. Et là comme musée à Boyaka les lotos se retrouvaient musée à Zanamabele. Mais comment expliquer chef de l'État Félix Tshisekedi à Koti Kodimango? C'est pourquoi na ba demande na biso to sali to sengi poete à se débarrasser na caméra. Voilà.
tokei na problème ya na question Fred. Je voulais vous signaler ceci. Si ce n'est pas la RDC qui est mon pays, je n'allais pas, je ne pense pas que j'allais avoir de relations avec Kamere. Si aujourd'hui Kamere, selon vous, des fois vous sentez comme si nous avons des antécédents particuliers. Mais je n'ai jamais aimé Amida. Alors comment je peux avoir des conflits avec Kamere? Et je n'ai jamais détourné la caisse de l'État. C'est le 2 points. C'est-à-dire, tout celui qui attaque à mon pays, c'est celui-là qui est mon ennemi. Par rapport à... C'était encore notre confrère. Je ne sais pas si j'ai cité, dans ce message, j'ai cité Kamere 2 fois. Non. Je n'ai pas cité Kamere 2 fois, 3 fois. Ce qui est vrai que ce qui vous a attiré l'attention, c'est Kamere. C'est pourquoi vous soulignez que je suis en train de marteler seulement sur Kamere. Kamere, pour bien comprendre, pour bien combattre le système qu'on veut nous imposer, ou bien balkaniser notre pays, il faut d'abord identifier les infiltrés, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais aussi, qui sont dans nos institutions, qui sont dans l'armée. On n'a pas cité. Kamere s'est identifié lui-même qu'il est Rwandais. Ok. Dans son message, il a bien dit ceci. C'est mon ami. En tant que selon l'histoire, selon la biographie de Kamere, il a passé toute sa vie en RDC. Quand est-ce qu'ils ont créé cette relation? Mais on peut avoir un ami sur Facebook. Donc vous comptez. Est-ce que tu peux me prouver combien de temps que Kamere a passé au Rwanda? Tu peux me prouver. Combien de temps? Juste ça. Non, non, si tu me prouves ça, alors je vais répondre à cette question. Non, c'est juste me prouver. C'est juste me prouver. Tu vas circuler partout, tu vas vite comprendre que c'est un infiltré dans les institutions de la République démocratique du Congo. Non, non, il s'est dit lui-même. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez charnement, mais à cause de mon pays, je suis prêt à affronter toute personne qui est citée dans la situation. Et voilà. Et si vous remarquez, lorsque M. Kabila, aujourd'hui appelé Chinarambo, avait eu déjà l'intention de s'éterniser au pouvoir, comme pour dire que les Congo et les propriétés privées de sa famille, nous nous sommes levés haut et fort pour dire à M. Kabila non. Et c'est comme ça que, à la lieu où vont les choses, nous allons agir comme il se doit pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. L'infiltration, nous sommes intéressés par rapport à ça. Et nous connaissons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de repérer les infiltrés. Quelles sont les actions déjà que vous préparez pour arrêter cette balkanisation? Merci beaucoup. Nous sommes en train de mobiliser notre peuple au moyen de la presse, au moyen des invitations que nous lançons par-ci par-là. Nous sommes d'abord au niveau de mobiliser notre peuple. Au moment opportun, nous allons passer à l'action pour dire haut et fort. Parce que ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est un signal fort. Et nous disons ceci que les projets Machiavel, démoniaques, sataniques, tendant à balkaniser la République démocratique du Congo, aura comme résultat négatif. Parce que nous l'avions toujours dit haut et fort. Les mariages entre l'inceste et la moralité, les mariages là ne peuvent jamais aboutir à quelque chose. C'est le mariage cash FCC.
Merci beaucoup. Mais en ce qui concerne l'augmentation des frais académiques, vous voulez quoi? Vous voulez que je dise quoi? Parce que le système Kabila, les gens qui nous ont dirigés avec les messieurs Kabila, dit actuellement Chinarambo. Merci beaucoup. Vous allez me dire que Kabila est partant. Mais moi, je vous dirais que Kabila existe jusqu'au jour d'aujourd'hui sous une autre forme. Comment ça? Si nous avons, au niveau de l'Assemblée nationale, les gens qui sont là, au niveau des Sénats, ceux qui sont là. Ces gens-là ont été votés. Bien entendu, vous allez me parler du vote. Mais nous connaissons comment se passent les histoires au niveau de la République démocratique du Congo. C'est une très belle question de dire qu'ils sont votés. Ils ont été votés par qui et où? Parce que c'est le même peuple qui conteste. Bien entendu, cette histoire, nous sommes derrière nos frères, nous sommes derrière nos compatriotes pour dire non. Les frais académiques, tels que c'est en train de se faire, mais c'est une aberration. C'est faire souffrir un peuple. C'est faire souffrir un peuple. Déjà, vous allez constater quoi? Vous allez constater que les systèmes ou la position sociale du peuple congolais a encore abaissé à un niveau qu'on ne peut jamais le décrire. Et vous allez encore attaquer les pauvres femmes, les pauvres compatriotes pour augmenter les frais académiques. Là, c'est une aberration. Nous sommes contre. Et ça ne va pas passer, je vous l'ai dit. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels.
que yo. Oui. Congo France. Biso na bango. Bango na biso. Biso na bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.